Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, pour les riches. Boutique bijou d'or Mossi. Boss, voilà, pour les riches. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Obisonyo zona bilore boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Hey! Ezali nandenge na yomwani Balobi tokotane Lobisonyo zona bilore boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Obisonyo zona bilore boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Hey! Ezali nandenge na yomwani Balobi tokotane Lobisonyo Comment on irebu Ozana selembao Ozana bumbu Ozana makala Ozana changu Okopon ozika transport moko Transport ya Victoire Gambela Na lobi bien Victoire Gambela Référence à Bongolo So kwa iwe na Bongolo Ba Mbala mako okoti otuni Avenue Irebu za wapi Bala kisu Avenue Irebu Numéro A37 Wana okuta Flat Hotel Bidor Bon ozana page Facebook page Facebook WhatsApp Viber Zander Nini Donc dis-toi tina Zander Tina Google Bidor TV na boutique Bidor na chaîne banini eza na YouTube ezali oh ala gérante na biso ala gérant na biso numéro na biso à téléphone ezali jamais kozanga numéro à téléphone ezali 243 84 23 486 soko bendi biso kozwa biso na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali bandela mosusu soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali so oya kolanda elubu ya mama bijou na mukola lelo mama bijou dor na sepeli kaka nalakisa bino ndenge nini mama bijou asukola angolo na ye malgré la sina sukoli yango mais nalakisa bino ka ndenge ngolo na nge ekomi propre et puis na expliquer bino modèle nini tokoki kosala mpona kolongola bazei na ngolo na biso kokende musika te ezala wana olanda émission ya mama bijou olanda elubu ya mama bijou tina suka mama bijou naza wana mpona bino soko okoti kotikanga boye te tielanga j'aime moi commentaire partager vidéo oyo mpona esunga ndeko mosusu parce que eza na bandeko mingi bayebaka kosukola ngolo te mbisi oyo ya ngolo soki osukoli yango malamu te keba ndeko okopesa batu bakokoka kolia te parce que kozala na zei tolanda malamu ndenge mama bijou asukoli ngolo na ye ndenge ngolo na mama bijou ekomi pembe ndenge ngolo ya mama bijou esili solo ya zei esili zei esili moselu wana ezalaka bolanda vraiment na bokebi nyonso botala pe ndenge nini mama bijou akolakisa bino ndenge nini secret na ye ndenge nini ye aepisaka ngolo na ye mama bijou aza wana mpona yo muto nano sabona te en tout cas sabone mama bijou do naza na besoin ba 1+ na bino mama bijou alobi olingo ke na o congé na kid ko hésiter te contacter biso ozwa place na yo osala réservation na na maison de passage na biso o ezali na Matonge na Irebu A37 mama bijou alobi ozala la posa babeta lisolo na yo pesa mama bijou do na kobeta lisolo na yo kaka ndenge yo kolinga lisolo na biso mingi pesa kaka ba conseil mama bijou alobi asalaka émission ba amser mama bijou asalaka ba promotion ya ba star nasalaka promotion ya biloko ya batu nasalaka natiaka ba actualité ezoleka na Congo nasalaka vraiment makambo ebele pona kokende musika te botala ndenge nini mama bijou do nazolakisa bino ndenge ngolo na nga na sukoli yango ndenge ekomi pop na sukoli yango lokola mwana ya bébé
nasukoli ngolo na ngai kitoko ngolo oyo esi epesi posa ya kolia mama Bijou na olakisa bino tina ndenge na ko épicé ngolo na ngai tokende totala ndenge nini mama Bijou d'or asukoli ngolo na ye et méthode nini mama Bijou d'or asukoli ngolo na ye assure wikande na uti koloba nalingai kana lakisa baboni nanga eza na batu mingi bayeba ndeni ya kosukola ngolo te parce que mbisi oyo tobengi ngolo soki osukoli ye malamu te okokoka kolia ye te soki olambi ye akozala kaka zei yango nga mama Bijou mpona nalia ngolo epai ya mutu ifo nayeba yo malamu nayebaki olambaka malamu nde na kolia ngolo epai na yo ngolo azalaka mbisi moko aza na salite makasi azalaka zei ya kosakana te ifo kosukolaka mbisi na yo ya ngolo malamu mpona ata lelo soki olambi ebima zei te mbisi oyo bozomona ya ngolo na kotumba ye eza na mosusu na kosala ye liboke eza deja à côté kuna naza kosala ye mais oyo bomoni ayo eza mbisi naza kotumba na kotumba mbisi nanga ndenge ezalaki bongo nazwaki ye nasopelaki mwa mai moko kaka ya eau tiède nazopasola ye libumu nazolongola ye basalite nyonso tu na mai ya eau tiède parce que moto asimbela mama Bijou caméra aza te ngambo nazosimba telefone naza kofilme nalongoli ye basalite ya kati kitoko ndenge boza komona nalongoli ye basalite très bien na kati ye babiloko oyo ezalaka ya point oyo nyonso tu nalongoli mbisi nanga oyo bien nasali ye vraiment kitoko nalongoli ye basalite bien après nazwi mbisi nanga natie lisusu na mai moko mpe kaka ya eau tiède ndenge boza komona awa bozomona mbisi aza ta zei te ata moselulu moko te bomoni mbisi ndenge esi na sukoli mama Bijou asukoli ye kitoko bomoni mbisi nazwi mbisi nanga natie lisusu na mai ya eau tiède awa nazwi citron na katika citron moko na fini na katikati ya mai nazwi bassin na ngai ya glacière na kangi nasalaki elobi na butu tozoloba ke mbisi oyo akokosala journée mobimba lobi na butu akokosala ata 10 heures na kati ya mai na mai ya citron mbisi aza propre aza zei te bomoni bandeko na ngai ifo toyekola kosukola mbisi osisi kosukola mbisi na yo boye okotisi na mai ya citron otiki mbisi evandi ata journée mobimba tango koya koepise ye mbisi na yo akozala zei te tango kolamba ye mbisi na yo akozala zei te bandeko na nga mbisi oyo ya ngolo il faut pas koliaka ngo na epai ya mutu oyo oyebi ke epai ya mutu oyo oyebi te soki mutu ayebi kolamba te ou bien mutu ayebi kosukola mbisi te en tout cas soki asaleli yo liboke ya ngolo okoyoka yango zei soki atombeli yo ngolo okoyoka yango zei nakolakisa bino kaka biloko nini oyo nga na koepise na ngolo na ngai et puis esili kotumba ye jour na kotumba ye nayebi te soki nakozala na temps mpona kolakisa bino ndenge nini na kotumba mbisi na ngai ya ngolo mais mpona koepise ye nakolakisa bino video oyo ekokende tina ndenge na koepise ngolo na nga bomoni ngolo na nga aza bien propre aza zei te donc ndenge ezalaka moselulu te mbisi oyo aza kitoko nasukoli ye très bien nalongoli ye biloko ya kati nyonso tu nasukoli yango malamu après natie lisusu na mai na citron bomoni citron na nga nalalisaki ye boye na citron na kati sikoyo ntango na koepise mbisi na ngai ekozala kitoko makasi parce que ezali propre na kati mama Bijou asukoli mbisi na ye kitoko toyekola ndenge nini ya kosukola mbisi ngolo na yo soki osombi kozala presse te ya koepisa yango kaka mbangu boye non zwa mpenza temps longola ye biloko nyonso tu okatikati ye bamandefu oyo ezalaka awa okatikati ye babiloko oyo ezalaka na mipanzi boye okatikati ye yango okati ye biloko oyo ya suka après
oza sûr que na kati osukoli yango kitoko olongoli basalite nyonso. Après kotia lisusu mai mosusu biloko mosusu ezalaka na mutu il faut kolongola yango ozela na fungola biso tobenga yango bambanga azala na katikati ya monoko il faut kolongola yango olongoli mbisi yango boye osukoli kitoko na mai normal na mai ya tiède. Après ozwi mai ya citron okotisi mbisi na na kati olalisi yango soki po olingi kolalisa te okokosala ata mosusu na ntongo otie mai ya citron. Après quelques minutes ata mo après 2 heures 3 heures okoki na yo koya koépise. Me nga Mama Bijou nazolaki yango mpenza temps nalalisi yango mpenza na mai ya citron. Sikoyo kala mingi te nalingi nasala baépice mpona koépise mbisi nanga. Toyekola kosala mbisi, toyekola kosukola ngolo, tosalaka ngolo, tosukolaka ngolo na biso malamu, tosukolaka ngolo na biso na mai ya citron mpona ezala zei te. Merci. Nazolakisa bino sikoyo biloko nini nakosalela ngolo nanga mpe ndenge nini bika nde nauti koloba. Nalingi kaka nalakisa babone nanga eza na bato mingi bayebaka ndeni ya kosukola ngolo te. Parce que mbisi oyo tobengi ngolo soki osukoli ye malamu te okokoka kolia ye te. Soki olambi ye akozala kaka zei. Yango nga Mama Bijou mpona nalia ngolo epai ya mutu ifo nayeba yo malamu, nayebake olambaka malamu nde na kolia ngolo epai na yo. Ngolo azalaka mbisi moko aza na salite makasi, azalaka zei ya kosakana te. Il faut kosukolaka mbisi na yo ya ngolo malamu mpona ata lelo soki olambi ebima zei te. Mbisi oyo bozomona ya ngolo na kotumba ye eza na mosusu na kosala ye liboke eza deja à côté kuna naza kosala ye. Mais oyo bomoni eza mbisi naza kotumba. Na kotumba mbisi nanga. Mbisi nanga ndenge ezalaki bongo nazwaki ye nasopelaki mwa mai moko kaka ya eau tiède. Nazopasola ye libumu, nazolongola ye basalite nyonso tu na mai ya eau tiède parce que moto osimbela Mama Bijou caméra aza te nga mo nazosimba téléphone naza kofilme. Nalongoli ye basalite ya kati kitoko ndenge bozwa komona. Nalongoli ye basalite très bien na kati ye babiloko oyo ezalaka ya point oyo nyonso tu nalongoli mbisi nanga oyo bien. Nasali ye vraiment kitoko. Nalongoli ye basalite bien. Après nazwi mbisi nanga natie lisusu na mai mopeka ya eau tiède ndenge boza komona awa. Bozomona mbisi azata zei te ata moselelu moko te. Bomoni mbisi ndenge na sukoli Mama Bijou sukoli kitoko. Bomoni mbisi nazwi mbisi nanga natie lisusu na mai ya eau tiède. Awa nazwi citron na katika citron moko na fini na katikati ya mai. Nazwi bassin nanga ya glacière na kangi. Nasalaki elobi na butu. Tozoloba ke mbisi oyo akokosala journée mobimba lobi na butu akokosala ata 10 heures na kati ya mai na mai ya citron. Mbisi aza propre aza zei te. Bomoni bandeko na ngai il faut toyekola kosukola mbisi. Osisi kosukola mbisi na yo boye okotisi na mai ya citron otiki mbisi evandi ata journée mobimba. Tango koya koépise ye mbisi na yo akozala zei te. Tango kolamba ye mbisi na yo akozala zei te. Bandeko na nga mbisi oyo ya ngolo il faut pas kolia kango na epai ya mutu oyo oyebi ke epai ya mutu oyo oyebi te. Soki mutu ayebi kolamba te ou bien mutu ayebi kosukola mbisi te, en tout cas soki asaleli yo liboke ya ngolo okoyoka yango zei. Soki atombeli yo ngolo okoyoka yango zei. Nakolakisa bino kaka biloko nini oyo nga na koépise na ngolo na ngai. Et puis esili kotumba ye jour na kotumba ye nayebi te soki nakozala na temps mpona kolakisa bino ndenge nini na kotumba mbisi na ngai ya ngolo. Mais mpona koépise ye nakolakisa bino video oyo ekokende tina ndenge na koépise ngolo na nga. Bomoni ngolo na nga aza bien propre aza zei te
donc ndenge ezalaka moselulu te mbisi oyo aza kitoko na sukoli ye très bien na longoli ye biloko kati nyonso tu na sukoli yango malamu après natie lisusu na mai na citron omoni citron nanga nalalisaki ye boye na citron na kati sikoyo ntango na koepise mbisi na ngai ekozala kitoko makasi parce que ezali propre na kati mama Bijou asukoli mbisi na ye kitoko toyekola ndenge nini ya kosukola mbisi ngolo na yo soki osombi kozala presse te ya koepisa yango kaka mbangu boye non zwa mpenza temps longola ye biloko nyonso to okatikati ye bamandefu oyo ezalaka awa okatikati ye babiloko oyo ezalaka na mipanzi boye okatikati ye yango okati ye biloko oyo ya suka après oza sûr ke na kati osukoli yango kitoko olongoli basalite nyonso après kotia lisusu mai mosusu biloko mosusu ezalaka na mutu ifo kolongola yango kozela na fungola biso tobenga yango bambanga azala na katikati ya monoko ifo kolongola yango olongoli mbisi yango boye osukoli ye kitoko na mai normal na mai ya tiède après ozwi mai ya citron okotisi mbisi na yo na kati olalisi yango soki mpo olingi kolalisa te okokosala ata mosusu na ntongo otie mai ya citron après quelques minutes ata mo après 2 heures 3 heures okoki na yo koya koepise me nga mama Bijou nazolaki yango mpenza temps nalalisi yango mpenza na mai ya citron sikoyo kala nini te nalingi nasala baepice mpona koepise mbisi na nga toyekola kosala mbisi toyekola kosukola ngolo tosalaka ngolo tosukolaka ngolo na biso malamu tosukolaka ngolo na biso na mai ya citron mpona ezala zei te merci nazolakisa bino sikoyo biloko nini nakosalela ngolo na nga mpi ndenge nini nakoepise ngolo na ngai nauti kolakisa bino poisson na ngai ndenge nini nasukoli yango ndenge nini nalalisaki yango na mai ya citron sikoyo nazolakisa bino bepice nini oyo ekokota na katikati ya poisson na biso tomoni mungwa namoni vegeta namoni épice oyo ya légume épice ya légume oyo yango oyo nakotia yango nalinga yango mingi na bapoisson mosusu mpe lisusu yango oyo mpe épice oyo mama Bijou alobi mwasi akangama na épice te moto azala na bépice na ye préféré me nga poisson nalingaka kotia oyo natie mpe oyo après nakobakisa vegeta tema biloko nyonso tu eza biloko ya mungwa donc nakobanda nano na bépice na nga après so namoni ke mungwa eyokani te nde naye kozwa mungwa natie me nakobanda nano na bépice misato nalakisi bino vegeta na nga baépice wana mibale ya balégume bomoni yango wana moutarde ekozanga te nakotia ça dépend ya quantité ya mbisi na oyo kosalela donc nga mo nayebi quantité nini nazosalela ezali ngolo eza 2 carton yango nasuzwi biloko oyo bomoni awa ndembi na nga yango wana ndembi ezali tangawisi ezali na otia na nga ai ya mbuma soki mpo oza na oyo ya poussière okoki otia nga na préféré na nga ai oyo ya mbuma et puis nakotia sauce oyo sauce oyo nasalela yango mpe ta mosusu na kamundele eza sauce moko ezalaka malamu mingi bomoni wana bakomi batie mbisi batie mbisi batie ai basali wana sauce ya ai omoni ai eza mpe na kati donc c'est ça baliaka nango mpe na poisson me nga siko nazosaisonne ye na sauce wana omoni biloko secret mama Bijou oyo naosalela ngolo na nga ya kotumba na kotumba ye na four na fe doux na fe moko ya malembe soki neti bato baolia yango samedi nga lobi déjà vendredi déjà bakotisi yango déjà na four na butu na fe moko ya malembe mpona elala nango kaka na four na ntongo lisusu ofungoli lisusu mwa fe moko ya malembe après samedi bokoki na bino kolia donc bépice na nga naza koepisa yango sikoyo naotika mbisi na nga alala mpe kaka na baépice lobi alalaki na mai ya citron lelo akolala na baépice nazozwa biloko nyonso to oyo naolongola tangawisi poso nalongoli baai poso nalongoli eno nazwi ndembi na nga nasukoli ye bien
na ozwa yango nyonso tu na komixe yango. So nasisi komixe na kokotisa ye na katikati ya mbisi. Après nazwi ba épices bomoni ya poussière na tie likolo, nazwi pe végéta na nga na tie na baloli na yoki mukie. So namoni ke mungwa ya ba épices yokani, c'est bon, je laisse. So namoni ke mungwa ya ba épices eza na se yokani te, là je nazwi sko mungwa ndambu na tie. Comme peut tokoki kozwa lisusu mafuta ya huile, tosopeli mafuta huile likolo. Mafuta huile nde labosani kolakisa bino, mafuta huile pe ezali important kotia mafuta huile likolo. Nazwa mafuta na nga ya huile, natia mafuta huile parce que yango pe tokoki kosopela yango mukie likolo ya mbisi na biso. Nauti kolakisa bino poisson na nga, ndeni na sukoli yango, ndeni nalalisaki yango na mai ya citron. Siko nazolakisa bino bepice nini oyo ekokota na katikati ya poisson na biso. Tomoni mungwa, namoni végéta, namoni épice oyo ya légume, épice ya légume oyo. Yango oyo nakotia yango na linga yango mingi na ba poisson. Mususu pe lisusu yango oyo. Oyo pe épice oyo. Mama Bijou lobi mo saka ma épice te muto mtoza na épice na ye préféré, menga poisson na linga kotia oyo, na tie oyo. Après na obakisa végéta. Tema biloko nyonso tu eza biloko ya mungwa. Donc na obandana na épices nanga. Après so na moni ke mungwa yokani te nde na ekozwa mungwa na tie. Mais na obandana na épices misato na lakisi bino. Végéta nanga e ba épices wala mibali ya ba légumes bomoni yango wana. Moutarde kozanga te. Na kotia ça dépend ya quantité ya mbisi na oko salela. Donc ngamo na yebi quantité ni nazo salela. Ezali ngolo eza 2 cartons yango na susu biloko oyo bomoni awa. Ndembi na nga yango wana ndembi ezali, tangawisi ezali, na otia na nga ail ya mbuma. Se poza na oyo ya poussière okoki otia, nga na préféré na nga ail oyo ya mbuma. Et puis na kotia sauce oyo. Sauce oyo na salela yango peta mosusu na kamundele. Eza sauce moko ezala malamu mingi, bomoni wana bakomi batie mbisi, batie mbisi, batie ail, basali wana sauce ya ail, moni ail eza pe na kati. Donc c'est ça, baliaka nango pe na poisson. Nga siko nazo saisonner na sauce wana. Bomoni biloko secret Mama Bijou on salela ngolo na nga ya kotumba na kotumba ye na four na feu doux. Na feu moko ya malembe. Soki neti bato baolia yango samedi nga lobi déjà vendredi déjà kotisi yango déjà na four na butu na fe moko ya malembe pona elala na oka na four na tongo lisusu fungoli lisusu mwa fe moko ya malembe. Après samedi bokoki na bino kolia. Donc épices na nga naza ko épicer yango sikoyo na otika mbisi na nga alala pe kaka na ba épices, lobi alalaki na mai ya citron, lelo akolala na ba épices. Nazozwa biloko nyonso to yo na olongola tangawisi poso, na longoli ba ail poso, na longoli eno nazwi ndembi na nga na sukoli bien, na ozwa yango nyonso tu na komixe yango. So nasisi komixe na kokotisa ye na katikati ya mbisi. Après nazwi ba épices bomoni ya poussière na tie likolo, nazwi pe végéta na nga na tie na baloli na yoki mukie. So na moni ke mungwa ya ba épices yokani, c'est bon, je laisse. So na moni ke mungwa ya ba épices eza na se yokani te, là je nazwi sko mungwa ndambu na tie. Comme peut tokoki kozwa lisusu mafuta ya huile, tosopeli mafuta huile likolo. Mafuta huile nde labosani kolakisa bino, mafuta huile pe ezali important kotia mafuta huile likolo. Nazwa mafuta na nga ya huile, natia mafuta huile parce que yango pe tokoki kosopela yango mukie likolo ya mbisi na biso. Mafuta ya huile yango wana, so nasisi ko épicer biloko na nga nyonso, na meki mungwa, so mungwa ekoki ya épice ekoki te, na bakisi mungwa na nga mukie. Soki na silisi nyonso tu nazwi pe mafuta na nga ya huile na tie likolo. Tant nazwa mafuta huile na baloli lisusu c'est bon, na finiki biloko na nga. Après lobi na ye kotumba ye calmement, na otumba ye na four, na otumba ye na barbecue te parce que na barbecue ebelaka penza te, ezalaka na kati ngo na ebeli te. Donc na otumba ye na four moto ya se fe moko doux, donc oya kolia te mawa trop. Bo s'abonner na Bidor TV bozala jamais de si Mama Bijou alakisa makambo nyonso. Ndenge peka na lobby so na silisi ko épicer biloko nanga na alakisa bino couleur ya biloko ndenge nini be épice ekoti na kati. Siko nazo leka na musala ya ko
sukola ndembi wana kolongola tangawisi baposo kolongola ai baposo ko mixe yango après musala ebandi à tout mafuta ya huile yango wana so nasisi ko épicé biloko nanga nyonso na meki mungwa so mungu ekoki ya bepisi ekoki te na bakisi mungwa nanga muke soki nasilisi nyonso tu nazwi mpe mafuta nanga ya huile natie likolo ntango nazwa mafuta ya huile na baloli lisusu na baloli lisusu c'est bon nafiliki biloko nanga après lobi na ye kotumba ye calmement na otumba ye na four na otumba ye na barbecue te parce que na barbecue ebelaka mpenza te ezalaka na kati yango na ebeli te na otumba ye na four moto ya se fe moko doux donc oyo akolia te mawa trop bosabone na Bilor TV bozala jamais du si mama Bijou alakisa makambo nyonso ndenge mpe kaka na lobi so nasilisi koepise biloko nanga na olakisa bino couleur ya biloko ndenge nini bepisi ekoti na kati sikoyo nazoleka na mosala ya kosukola ndembi wana kolongola tangawisi baposo kolongola ai baposo komixe yango après musala ebandi à tout oui bandembi tangawisi na ai yango wana donc avala nika yango nalakisi bino nde nalongoli tangawisi nanga baposo nalongoli mpe ai baposo ndembi mpe nasukoli yango bien sikoyo biloko wana nyonso tu misatu balégume na kokobenga yango baépice misatu naza komixe yango mpona appareil etambola malamu totiaka ndambu ya mai otie mwa ndambu ya mai mpo appareil nayo etambola malamu biloko oyo ndembi ai epui na tangawisi naza komixe yango mpona koya kosopela yango likolo ya ngolo nanga avant natia baépice ya poussière oui bandembi tangawisi na ai yango wana donc avala nika yango nalakisi bino nde nalongoli tangawisi nanga baposo nalongoli mpe ai baposo ndembi mpe nasukoli yango bien sikoyo biloko wana nyonso tu misatu balégume na kokobenga yango baépice misatu naza komixe yango mpona appareil etambola malamu totiaka ndambu ya mai otie mwa ndambu ya mai mpo appareil nayo etambola malamu biloko oyo ndembi ai epui na tangawisi naza komixe yango mpona koya kosopela yango likolo ya ngolo nanga avant natia baépice ya poussière épice nanga yango oyo ndembi ai epui na tangawisi yango oyo natie sikoyo nalingi sikoyo naleka na kotia baépice nanga oyo nalobi ya poussière temaka liboko moko ezofilme liboko moko ezosala mosala je sais pas ndenge na banda kosala mais sikoyo nazosopa épice oyo yango nazosopa nazotia likolo ya ngolo na ngai nasopi épice wana après nakotia végéta tellement naza nango déjà ya ndambu nabalusa na bol nabalusa na mwa bokal moko nazotia sikoyo végéta nanga nitokofungola nasa tenza végéta nanga yango oyo nazosopa sikoyo végéta likolo bozomona nde nazotia baépice donc elingi elobaki avant natia mungwa il faut nayoka soki baépice ekoleka soki baépice eyokani donc ça sert à rien ya kotia mungwa sikoyo nazoleka lisusu na épice mosusu épice nanga yango oyo ndembi ai epui na tangawisi yango oyo natie sikoyo nalingi sikoyo naleka na kotia baépice nanga oyo nalobi ya poussière temaka liboko moko ezofilme liboko moko ezosala mosala je sais pas ndenge na banda kosala mais sikoyo nazosopa épice oyo yango nazosopa nazotia likolo ya ngolo na ngai nasopi épice wana après nakotia végéta tellement naza nango déjà ya ndambu nabalusa na bol nabalusa na mwa bokal moko nazotia sikoyo végéta nanga nitokofungola nasa tenza végéta nanga yango oyo nazosopa sikoyo végéta likolo bozomona nde nazotia baépice donc elingi elobaki avant natia mungwa il faut nayoka soki baépice ekoleka soki baépice eyokani donc ça sert à rien ya kotia mungwa sikoyo nazoleka lisusu na épice mosusu biso nazotia yango mpe eza baépice ka ya bagemise baépice na biso oyo asi mama nyonso to avanda na Allemagne nayebi épice oyo nazoloba bateka yango na magasin presque tout
yango pe siko nazolinga kotia na kotia yango pe ka ndambu po yango pazala na mwa mungwa bomoni bepiece nanga na sopi epe mwa ndambu esili nango siko eloko na kobakisa awa ezali kaka moutarde et puis na sauce nanga oyo nayebisaki bino yango oyo natia yango après natie moutarde après na baloli nayoki soki kokoka bamungwa na ngai ya baépice épice oyo nazotia yango oyo nayoka yango soki natia yango molangi mobimba après nayoki nakoyoka mungwa après nakotia mafuta huile ata mafuta huile siko nakoki nanga kotia parce que nalingi na balola yango épice na ngai yango oyo nasupi yango likolo mayele bazwaka kaka siko etikali moutarde mama bijou aza na liboko moko kamia biso nazotia yango mpe eza baépice ka ya bagemise baépice na biso oyo asi mama nyonso to avanda na Allemagne nayebi épice oyo nazoloba bateka yango na magasin presque tout yango mpe siko nazolinga kotia nakotia yango mpe ka ndambu po yango pazala na mwa mungwa bomoni baépice nanga na sopi epe mwa ndambu esili nango siko eloko na kobakisa awa ezali kaka moutarde et puis na sauce nanga oyo nayebisaki bino yango oyo natia yango après natie moutarde après na baloli nayoki soki kokoka bamungwa na ngai ya baépice épice oyo nazotia yango oyo nayoka yango soki natia yango molangi mobimba après nayoki nakoyoka mungwa après nakotia mafuta huile ata mafuta huile siko nakoki nanga kotia parce que nalingi na balola yango épice na ngai yango oyo nasupi yango likolo mayele bazwaka kaka siko etikali moutarde mama bijou aza na liboko moko kamia liboko moko donc eza matata ti oyo eza moutarde nalakisa bino yango zinf yango oyo nazotia siko zinf na kati ya mbisi na ngai nazosupa kotia natie déjà lutu moko deuxième lutu troisième lutu biloko nyonso tu eyebanaka soki obaloli soki obaloli so na baloli yango nde nakoyeba eloko nini nakoki kobakisa na eloko nini nakoki kobakisa te sikoyo nazotia mafuta ya huile moke likolo après na tourner yango bon nayeba soki nakobakisa mo donc eza matata ti oyo eza moutarde nalakisa bino yango zinf yango oyo nazotia siko zinf na kati ya mbisi na ngai nazosupa kotia natie déjà lutu moko deuxième lutu troisième lutu biloko nyonso tu eyebanaka soki obaloli soki obaloli so na baloli yango nde nakoyeba eloko nini nakoki kobakisa na eloko nini nakoki kobakisa te sikoyo nazotia mafuta ya huile moke likolo après na tourner yango bon nayeba soki nakobakisa mo so tolobi tovandela yango mpenza kolamba lambaka na biso bien bomoni nde nakosala na ndokotisa ye na mitu nyonso tu boye aolata mpenza bepice ntina kati na balola lambaka na biso bien bomoni nde nakosala na ndokotisa ye na mitu nyonso tu boye aolata mpenza bepice ntina kati na balola nazobalola ye boye nazokotisa mpenza ye ti baépice ekota mpenza na kati ntina bakatikati ya motu oyo nyonso mama bijou azosimba telefone nga moko nazofilme yango bozomona boye donc nabalola ye mpenza nakotisa baépice na kati ya ngolo mpenza na kati ya motu mpenza ngolo eza olie mpenza ko ntina katikati ya mokuwa eza na kati eyokani baépice donc mosala tozosala yango oyo donc mama teka alobaki mama bijou azala danger na ngolo na kamundele donc c'est ça so tolobi tolamba mpenza tolambaka ko biloko ozomona ndeni mama bijou azosala après naombi nakotia susu ya kitoko moko mama nazotia mungwa moke nakosopa mwa mungwa
mwa mungu parce que mungu yokani ka ya muke kaka nazwi mwa mungu alanga na soupe après loko eza biloko ekolamba malobi ekotumba malobi na butu c'est-à-dire avant lisusu totumba ye tokomeka lisusu mais eza bien moko bandeko na nga pardon nayebi te ntango na obimisa ye na four so naza na temps na ofilme yango mais susi na ngai ezali nalakisa biloko adeni basukola ya ngolo epuis biloko ni mama Bijou apisaka ngolo na ye ngolo ebimi kitoko moko suka donc amo efaneli ata 4 oboni nde nazo epise oboni nde nazo kotisa ye mpenza na épice na kati donc c'est ça donc vidéo na nga na nalakisa bino kaka kosukola ngolo na kotia basauce banini épice nini mama Bijou asalelaka mpona kosaisonne ngolo donc ngolo mpenza zovizo ifo ezala kitoko eza mpenza obligé ifo etosa kwa donc obligé ngolo ifo etosa ntina katikati ya baminzoto awa nyonso tozotia baépice na kati donc mosala mpenza ezosala nalingi bino mingi donc so bozwi chance olakisa bino ndeni ngolo yango ekobima te bon naolamba na otia ye na four na fait doux so mpe bozwi chance bozwa video à suivre so mpe bozwi chance te tosuki kaka bongo bosabone masuivement na bino orsuivi bozala jamais desi mama Bijou alobi biso tosala makambo nyonso tolambaka tobetaka masolo tozosala publicité ya maison de passage na biso eza na matongi na iribu A37 bokende te botala bapublicité olingi okende na oki benga mama Bijou osala réservation ya place na yo opa bomoni ngolo na biso mama loboko akosa kwa non c'est ça biso ande mosala biso mpenza jete tant ozolinga kokotisa yango na fo ozozwa mpenza basauce oyo nyonso ozokotisa na katikati ya nzoto donc c'est ça ntango okotisa ye aza boye otie basauce wana na kati ya mitu partout otie basauce donc nalingi bino mingi asi video ya sikoyo tosuki awa partager video oyo olakisa mama moko asukola ngolo na ye mabe aliaka zei lakisa mama moko ayebaka koepise ngolo na ye te tindela ye video oyo mpona esunga ye partager video oyo etalama mingi mpo mama Bijou azwa courage ya kozonga lisusu kolakisa bino ndenge nini basalaka eloko mosusu toza na barecette ebele tokoki kosala me soki bavideo ezotalama bien te edécouragera bato merci nazobalola ye boye nazokotisa mpenza ye ti baépice ekota mpenza na kati ntina bakatikati ya motu oyo nyonso mama Bijou azosimba telefone nga moko nazofilme yango bozomona boye donc nabalola ye mpenza akotisa baépice na kati ya ngolo mpenza na kati ya motu mpenza ngolo ezala olie mpenza ko ntina katikati ya mokuwa eza na kati eyokani baépice donc mosala tozosala yango oyo mama teka alobaki mama Bijou azala danger na ngolo na kamundele donc c'est ça so tolobi tolamba mpenza tolambaka ko biloko ozomona ndeni mama Bijou azosala après naomina otia susu ya kitoko moko mama nazotia mungu ya moke naosopa mwa mungu parce que mungu eyokani ka ya moke kaka nazwi mwa mungu alanga na soupe après loko eza biloko ekolamba malobi ekotumba malobi na butu c'est-à-dire avant lisusu totumba ye tokomeka lisusu mais eza bien moko bandeko na nga pardon nayebi te ntango na obimisa ye na four so naza na temps na ofilme yango mais susi na ngai ezali nalakisa biloko adeni basukola ya ngolo epuis biloko ni mama Bijou apisaka ngolo na ye ngolo ebimi kitoko moko suka donc amo efaneli ata 4 oboni nde nazo epise oboni nde nazo kotisa ye mpenza na épice na kati donc c'est ça donc vidéo na nga na nalakisa bino kaka
kosukola ngolo na kotia ba sauce ba nini épice nini mama bijou asalelaka mpona kosaisonner ngolo. Ngolo penza zo viso il faut ezala kitoko eza penza obligé il faut etosa quoi. Donc obligé ngolo il faut etosa tina katikati ya baminzoto nyonso tozotia ba épice na kati. Donc mosala penza ezosala alingi bino mingi. Donc so bozwi chance olakisa bino ndeni ngolo yango ekobima te. Bon naolamba na otia ye na four na fait doux. So pe bozwi chance bozwa video à suivre. So pe bozwi chance te tosuki kaka bongo bosabone masuivement na bilo ortuvi bozala jamais dessus. Mama bijou alobi biso tosala makambo nyonso tolambaka tobetaka masolo tozosala ya publicité ya maison de passage na biso eza na matongi na iribu A37 bokende te botala bapublicité olingo okende na oki benga mama bijou osala réservation ya place na yo oka bomoni ngolo na biso mama loboko akosa kwa. Non c'est ça biso ande mosala biso penza jeté tant ozolinga kokota ngo na fo ozozwa penza basauce oyo nyonso ozokotisa na katikati ya nzoto. Donc c'est ça ntango okotisa ye aza boye otie basauce wana na kati ya mitu partout otie basauce. Donc nalingi bino mingi nasi video ya sikoyo tosuki awa partager video oyo olakisa mama moko asukola ngolo na ye mabe aliaka zei lakisa mama moko ayeba ko épicé ngolo na ye te tindela ye video oyo mpona esunga ye partager video oyo etalama mingi mpo mama bijou azwa courage ya kozonga lisusu kolakisa bino ndenge nini basalaka eloko mosusu. Toza na barecette ebele tokoki kosala me soki bavideo ezotalama bien te edécouragera bato. Merci. Oui, naza koinvite bino bandeko na nga oleka na maison de passage na biso bomona boutique na biso eza na kati. Boutique na biso ezoteka biloko ya modèle na modèle bijou fantaisie bozomona na lati oyo eza vraiment na prix moko ya malamu etikali lisusu ebele te donc boutique na biso eza na matonge na iribu A37 leka ozwa bijou fantaisie o mama bijou alati eza bijou fantaisie moko jamais kokonzuluka. En tout cas bomoni eza bijou fantaisie moko eza kitoko makasi eza vraiment na talo moke so na lobi na bino moins de $50 bokokonzima. Donc bijou fantaisie oyo donc totekaki yango na ba 35 totekaki yango na ba 40 le reste etikali eza yango mingi te eza mokie soko leki na $20 na yo okozwa complet o mama bijou alati. Bonjour na ba oyo nyonso tu ya mama bijou na ba oyo bopesanga confiance oyo bosabona na Bidor TV oyo bokendele na maison de passage na biso oyo eza na matongi na iribu A37 mama bijou lobo lingo ki eno congé tozaka na adresse moko na matongi na iribu A37 contactenga l'appartement na biso eza vraiment na talo malamu tobandi na ba $15 tiko mata na ba $30. Contactez mama bijou sala réservation na yo pour na place na yo ya kolala. Mama bijou lobo ozala jamais déçu na talo muke au sala séjour na yo kitoko. Merci. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple air moko ekoma rappel 2 chambres salon cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé eza na télévision totiaka ventilateur au cas où courant est réchité nde moto akoki kopelisa ventilateur toza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi totia mwa garde-robe awa ke moto akoki kotia bilamba na ye eza vraiment na espace oyo bozomona oyo ekoki kokota kiti tokoki mpe kotia mwa éponge awa moto akoki kolala kiti ekoki kokota awa parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple akomaka 2 chambres salon tokota totala deuxième chambre na ye yango oyo
Soko lingo loué un appartement simple moko. Soko lingo loué un appartement de 2 chambres. Appartement la biso yango yo. Oui, la deuxième chambre na yango yo. Deuxième chambre oyo akoma pe appartement chambre salon cuisine. Soko lingo zo yango pe na appartement ya pamba. Olingo zo yango appartement chambre salon cuisine. Et koma pe appartement numéro 6. Vous avez le salon. Salon en gros. Salon. Kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement chambre salon cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso tu. Congélateur. Réchaud. Cuisine sur appartement chambre salon cuisine cuisine biso yango cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement na biso oh mama bijou alobaka appartement simple. Toza na 2 sortes ya appartement simple. Toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple o ezali na $20 par jour. Mama bijou soki akoloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25
par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas, ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi, ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.